Bonne année, les Congolais sont partout, vous allez parce que vous pouvez faire confiance et fidélité dans le monde école et surtout que tout ça là, Moussala qui toko attend réellement que comme la fin de l'année, mingi tout ça cause là, bah résultat, il y a fin, il y a ba candidature ba présidentielle surtout mingi ba vote et tout ça seulement. Maintenant il y a monté les alliés fin du monde parce que Congolais, les autres ça biso et logo. Merci Mote Congo qui ça Mote Congo Brazzaville, Mote ba diaspora partout la confiance et fidélité oyo, vous pouvez ça biso surtout journal la mokwalelo oyo. Les alliés SN malgré on voulait baisser les dégâts la ville province ya Kinshasa. La sommaire édition mokolo boye ba ketobeta mingi masolo ndenge nini vula et ko sala dégâts bakasi ala kati ville province ya Kinshasa plaît tobeta masolo ndenge nini mwana mboka mozi katubi chapo azana kanda mabe mingi par rapport ya ba résultat partiel ezoro bimisa fait c'est qu'il comme gagnant ba élection le 20 décembre 2023 plaît tobeta suma masolo ndenge nini le procureur général pour la cour de cassation apprécie ba instruction ya makasi. Toutaki koyebisa bino ba sommaire que vula oyo uta kobeta bondi melanga ke esali ba dégâts makasi presque partout à la République démocratique du Congo. Image pe commentaire. Nekonanga Congo bondi melanga ke vula oyo euti kodoka en tout cas esali ba dégâts moko la façon moko impossible oyo kutu au condimate bino moko botala ndenge nini mai oyo mokali esali suka na badega surtout na bandako oyo ezaka nzinga nango tala ndenge bandeko bazali na kosa bino te bazindi na bafaçon moko ya impossible et surtout que baza na bana na bandako misusu pe baperdre bana na bango na mokola lelo mutu akosa bino te baya mokali eyanduki na ndenge ya mabe ekoteli bango na bandako ebebisi nyonso bandeko basili bayele bazangi na esika kovanda bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetisi mbonda fallait basala ba tirage ya mo musolo iso pesa biso ezali ata moke ezali ata to voter boye vraiment biloko apoye ezo sisa tout ça petit ya ba kontango c'est joli masaka masanga batu bafufu moi ezate bemela mukala moi ezo sika biso tina mukuki pe na wat tozo ko khate tozo lela kolela papa basuma biso bana batiti ebongo soki okatisi okena ba avenue oyo ezali nzinga la maya mokali kuna pe kaka ndenge bozali komona lokola avenue oyo babengaka avenue Makonga mutu akosa bino te etondi bandako ezindi batu baperdre nyonso tu tokatisi pe tokei na ngambo ya Masina en tout cas ayo esika babengaka Boba awa pe ezindi na façon moko impossible moya kotiata lokolo ezali te epesi population pasi bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda sala malamu oyo esala na Congo nazofélicite nanu moto ya liboso ezali monsieur le gouverneur na biso Gentini Ngobila na mosala malamu oyo aza kosala na Congo awa ndenge todindi 1 kilometre awa bana bakufi solution eza te me touti kovote nini yango mpenza biso bakongole tosali vraiment yango tozotalisa mokili mobimbe mona ndenge mosala malamu eza kosalama baya kosalela biso baosecour koto sino te bakuta mokolo mosusu Kongo eza te yabo tango tobelelaka la gouvernement provincial la ville ya Kinshasa mwana mboka Gentini Ngobila oyo simi masolo en tout cas kini bopeto na yo kotolo ekomaka te bino moko botala na ba plastique oyo eleki ndelo toyebaka te muke bokangi ba entreprise yango me soki pe bokopelaka po bazonga toyebaka te me tala ndenge lelo oyo nyonso oyo elakisi ke musala zero esali pasi tokosenga kaka na niveau ya ba autorité en tout cas botia maele pe motema malamu na makanisi po na kosunga bandeko ya koto parce que soki botiki bango boye na bavula oyo ezali koya tokolela bibembe ya ndenge na ndenge yango biso tobetisi kaka mbonda
Partout en la République démocratique du Congo, ceux qui bamvula et bêtis, ils ont causé des dégâts, ma caston, élément, espère environnement, ma pessible détail nango. Moi, na Congo, bondi melangai ke bamvula oyo ezali kobeta mikolo nyonso eza kobebisa nyonso okokama meme bacentre de santé biloko nyonso eza kobeba na bamvula oyo nyonso eza kosalema kaka awa na Kinshasa te donc partout na République démocratique du Congo mais esengeli oyo bake ba expert baza kobetisa monake mingi eza kozela ba réchauffement climatique tolanda lokola ba image oyo toza komona ezali mingi na mbandaka kuna pe bamvula eza kopesa pasi na population bon kabilo moko ndenge ba expert environnement ba betisi mbonda. D'abord le cycle de l'eau qui est un phénomène tout à fait naturel, mais avec les changements climatiques qui est dû aux activités humaines, c'est comme ça qu'il y a cette augmentation d'abord de la chaleur, il y a un dérèglement climatique qui fait que le pluie diluvienne soit très abondante et que les villes soient inondées et les territoires. La RDC, dans ces 26 provinces, il y en a une dizaine de provinces déjà qui se trouvent déjà très affectées par ces phénomènes des inondations. Ces inondations-là sont provoquées par l'homme, parce que c'est l'homme qui est en train de construire là où on ne peut pas construire. Il faut respecter certaines normes écologiques. Vous savez que l'arbre est en train de protéger le sol. Et quand vous venez, vous coupez l'arbre, vous construisez partout, vous détruisez l'écosystème existant qui essaye de consolider les sols. Donc il y aura quand même destruction du sol. Quand on utilise des déchets plastiques, il n'y a pas moyen que l'eau pénètre les sols. Donc le sol est aridifié. Et c'est ce qui provoque aussi des inondations. Après bamvula nyonso, badega ezaka kozala ya makasi pe ezako bebisa kobuka banzela bandaku na ba maladie ya ndenge na ndenge kutu basilistre bazaka kolela ya kosenga lisungu de manière que basunga bango po bazwa lobiko. Bakonza mboka ba kobongisa biso no babalabala. Que les autorités nous viennent en aide. Je lance un appel aux autorités qu'elles interviennent. Il y a plusieurs problèmes des maladies. Ce qui météo et sali annonce lango et sengeli to milengelaka. Tozo ba dispositif ya malonga de manière que ba catastrophe et bani ekosala lango kaka la suka ma solo. L'environnement, respect des activités, limiter les impacts négatifs et bonifier ce qui est positif pour que le monde ne vit pas ce qu'il vit aujourd'hui. Il faut aménager, donner un autre niveau dans nos villes. Ba piste solution eza lango déjà koyebana. Il suffit kaka to exploiter ba expert oyo de manière que tout ba social qui toko et permettre que après ba voula Congo en général eza na kimia yango. To beti kaka mbonda. Le premier ministre mwana mboka Jean-Michel Samalukonde asangisi quelques membres du gouvernement pour la koluka ndenge nini ba ko sunga ba famille oyo bazwi ba makama mingi makambo etali ba mvula. Mwana Congo bondi melangai ke le premier ministre Jean-Michel Samalukonde asangisaki quelques membres du gouvernement na conseil de gouvernement moko restreinte pour la instruire ministre de la solidarité humanitaire pe yaba infrastructure de manière que bazo ba disposition urgente ya ko intervenir na ba aide moko nécessaire pour le soulager ba famille oyo bazi ba makama boyo kabino moko ndenge nini. Porte-parole du gouvernement a Betissa Kimbonda. Le gouvernement a porté d'abord sur les vœux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion, pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances, pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Bondi melangai ke na masolo na bango masolo la gipe mingi na masolo o état de siège.
la ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement à l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'État et des sièges. Après débat et délibération, ce texte a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Yakoyeba Ezak la réunion wana, tout le monde qui est présent, il y a le ministre d'État, ministre de la Justice, des Infrastructures, de l'Agriculture, la Communication et Médias, tout le monde qui est sous ministre de la Mine, na Affaires humanitaires, na vice-ministre de la Finance. Masolo Obabeti, to kosenga etambola kitoko avec impact sur l'idéologie de manière que nyonso eleka kitoko yango. Betisika Kambonda. Noël Chani abimi candidat moko courageux pe a félicité mon mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge alongi ba élection oyo le 20 décembre 2023. Mwana Congo bondi melangai ke na ba élection oyo eselemaki le 20 décembre 2023. Boyebake depuis Seni azako sala ba publication bureau de vote par bureau de vote et tenu déjà ba candidat courageux à présidentiel bandima déjà ba défaite de bango liboso ya le président sortant mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azatike gagnant union sacrée de la nation. Bondi melangai ke mathématiquement Seni azaka la devoir semoko ya ko publier les numéros 20 gagnants ya ba élection le 20 décembre 2023 selon ba première tendance ya masolo ndenge etamboli. Boyebake Noël Chani yepe na ngambo na ye a comprendre que il faut kaka ko accepter des fêtes abetisi mbondake na niveau oyo bakomi kolondela ba résultat ndenge Seni atako publier pe ko tenir compte ya ba données électorales ya 21 provinces sur 26 eza ko samba te que Félix Tshisekedi Tshilombo asi alongi ba élection présidentielle na mboka Patrice Emery Lumumba ya Simon Kimbangu na prophète Sanier Alaver. Mais na ngambo mosusu bondi melangai ke ba opposant lokola Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege, Théodore Ngoyi, Jacques-Claude Baende, Nanké Malilo, baza toujours comme maintenir demande à bango po na commandé la élection po baza kobet sambondake ba irrégularité examingi surtout na logistique. Mais na cas de rappel bon di melangai ke Seni a publié provisoirement le 31 décembre avant que le coup constitutionnel a sa publication définitive le 10 janvier 2024. Bissom Bonda Ekolo, Betisika Kambonda. Constant Moutamba Oazali numéro 2, il y a ma candidature présidentielle le 20 décembre 2023, démocratiquement en ligne de fête, tous les images et commentaires. Neko ya Congo, Boye Bakena Etaliba élection le 20 décembre 2023. Bondi melangai que le candidat numéro 2, il y a ma présidentielle, Mwanamboka Kosta Moutamba. Yepe na ngambo na ye a félicité challenger na ye Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge alongi ba élection surtout na ba écart ya ba voix oyo et selemi na ba résultat partiel ya Seni depuis jeudi 28 décembre 2023. Abedisi Mondake avec plus de 10 millions ya ba voix oyo ebimi na ba résultat partiel et comme difficile pour ba se rattraper. Na yango azaka ko féliciter Félix Tshisekedi ndenge alongi avec impact pe idéologie pe a souhaité plein succès dans le deuxième mandat na ye. Abelelinde na mungongo bakasi vive la démocratie. Selon le résultat partiel, il y a ma circonscription électorale Oyo et ça publié dans Seni jeudi le 28 décembre. Bondi Belangai que le candidat Félix Tshisekedi a commis déjà plus de 8 millions de voix. Ah ouais, tout ça cause la caca le 31 décembre pour Seni a ça la publication provisoire. Il y a ma élection Oyo, il y a le 20 décembre 2023. Yango biso. Betisika Kambonda. Touta ko salé ba sommaire bondi melanga ke mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe azana kanda ya makasi pe akani ko mener vraiment ba action makasi à la carte République démocratique Congo mobimba. Nyonso la ka ba résultat partiel o amonique Seni a bandi déjà ko publier. Ndeko ya Congo bondi melanga ke soki na ngambo mosusu baza ko sepela la victoire Félix Tshisekedi Tshilombo mais na ngambo ya Moïse Katumbi Tshapwe bango bazala kanda ya mabe et surtout que Katumbi Yemoko aza ko qualifier ba élection au le 20 décembre 2023 et ça tricherie fraude na lokuta donc et koki jamais koleka aza pe ko condamné na bakasi nyonso ndenge la police a pekisa qui marche le 27 décembre oyo 5 opposants ya ba candidat présidentiel ba exigea qui pona ko annuler ba élection de couleur fraude au Seni asalaki la profil le numéro 20 mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo motu nyonso ayebi ke
marche ya opposition esimbaki te po sécurité ezalaki ya kokuba. La police a salé qui bagage lacrymogène. Liboso un siège a décidé parti cher ya mwana mboka Martin Fayulu. Polo ko bengana ba manifesta awa na Kinshasa. Bondi belanga ike ba blessé pe bazanga quitté les parcs et autres. Pona mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe, violence wana eza inacceptable. Azakaka ko exiger ba vraie élection pe akani ko sala ba action misusu na mboka mobimba. Abeti simbonda boye. Après ba élection mabe oyo seni awuti ko organiser, ba congolais ba décider ndenge constitution eza kopesa ye droit ya ko se prendre en charge paix ya ko sala marche pacifiquement pour la ko exiger tenir ba vrai scrutin. Selon ye eza regrettable population a coûté la réponse ya ba masasi na violence aveugle ya force de l'ordre. Azakaka ko condamner musala o la police asala ki devant ba kinois parmi ba sympathisants décidé ya mwana mboka Martin Fayulu. Lokola esali bongo bakani ko sala ba action la République démocratique du Congo mobimba po tricherie, fraude na lokuta elekate. Asangi na mutu nyonso azo destin na ye na maboko po na Congo ya lobby. Mobilisation la bango ezakaka kokoba ya koyeba ezake mwana mboka Martin Fayulu nde azalaki leader kaka moko oyo azalaki na terrain abetisi monake mutu moko te akondima ba résultat ya seni po na ye aza convaincu que peuple congolais aza déjà à côté les mains pe eloko moko te ekobangisa ye ndenge aza déterminé ya koluka souveraineté na dignité na nzela ba élection crédible pe na seni moko ya sika yango biso mbonda ekolo beti sika kambonda mowe na SSC ba uti ko sala déclaration makasi par rapport à masolo ba élection le 20 décembre 2023 et surtout la publication des sala déjà partiel à niveau ya seni. Deko ya Congo boye bake après ba publication ya seni pour na ba résultat partiel oyo eza ko salema bondi melanga ke etini sekola SSC basala ba déclaration la bango la présence ya monseigneur José Moko oyo azali évêque ya Iliofa pe président ya association épiscopale d'Afrique centrale pe vice-président ya Senko. Masolo na bango ezalaki concerné spécialement la 42 796 rapports oyo bazwaki na plus de 23 000 observateurs nyonso bazalaki déployés na ba bureaux de vote différents à travers les 26 provinces nyonso. Bondi melanga ke ba analysaki pe batetaki yango na ba experts électoraux internationaux pluridisciplinaires. Observation ezalaki vraiment classique pe ezalaki basé na ba formulaire oyo ezalaki na ba rubriques différentes lokola aménagement pe ouverture ba bureau de vote ndenge nini ba misala ezalaki na dépouillement pe na clôture ba opération de vote. Après qu'on ba rapport nyonso bondi melanga ke bakendaki na centre carter pour la kobeta masolo yango avec impact na idéologie. Mowe na SSC bondi melanga ke malgré ba irrégularité ezalaki constaté bandimi ba effort ya seni ndenge a organiser ki ba scrutin nyonso le 20 décembre ndenge kaka constitution ezako senga pe ba remercier population ndenge basalelaki devant civique na bango kitoko avec impact na idéologie. Électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Yakoba ezake moya SSC baza branche ya senite esengeli baza la calme ya kozela ba résultat final oyo seni akosala parce que seni ne azali seul organe oyo azali capable ya kopesa ba résultat kitoko kaka ndenge esengeli ezala yango biso tobeti sika kambonda kokoma journaliste professionnel koyeba kosimba caméra kitoko kande Wilfried Sambado zwanga ibe pe kosaba montage kitoko deni mwana mboka écrit batasalaka kimama okote na centre de formation média indépendant po aux informations kitoko na tamuke oko vraiment un spécialiste peu professionnel à média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous,
c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. toyebisaki bino na basomera boyebake procureur général après la cour de cassation apesi bainstruction na bahomme magistrat baapplike mibeko liboso ya badiscours oyo ezali nini kokadre bahaine na baracisme. ndeko ya Congo bondimela ngai ke après koenregistre baka baviolation ya mibeko na période électorale oyo surtout ya publication partielle ya baresultat baélection présidentielle ya le 20 décembre 2023 bondi melanga ke esini procureur après la cour de cassation na nzela ya communiqué de presse oyo aza ko informer na opinion publique pe na mutu nyonso ya ministère public ke aza komona monter en puissance ya batu oyo baza kobebisa liberté oyo eza garantie la constitution pe bakomi kokende musika na baacte pe na bamaloba na bango oyo ekomi komema libertinage. Il faut koyeba ke bapropagation de faux bruit eza infraction oyo eza prévu pe puni na mibeko ya mboka na article 99 ya code pénal congolais pe incitation à la haine tribale to racisme eza pe puni na loi pénale. Yango etini procureur apesa ba instruction na ba généraux nyonso pre la cour d'appel na ba homme magistrat nyonso ya parquet général pre la cour de cassation po a traiter ba kanyoso oyo ba komona ke eza mabe pour na ko garantir kitoko ya misala na bango na nyonso. Il faut bon dimelanga ke le procureur général près la cour de cassation azakaka ko continuer kaka na communiquer wana ko mettre en garde batu oyo bazako kalisa ke bazali kola mibeko bayeba ke bakoza épargnité na application ya ba disposition légale oyo biso pembo na ekolo. En tout cas totikeli kaka bakonzi ya mibeko ya l'état basala misala bango kitoko de manière ke ba discours oyo ezako kabolisa mboka eza vraiment puni kaka ndenge mibeko ya mboka eza kosenga yango. Les samouraïs du changement, Papa Tchango, Boyebake Mwana Mboka, Instino Kabamba, Ozali Préserve, Fondation Les Rebâtisseurs, a petit message de vœux pour les Congolais, surtout en général, et surtout Mingi Mingi Pe, Nabana Tchango, Naban de quoi Fondation Les Rebâtisseurs, tous les éléments Oya Yannick Kaloso, les caméramans de guerre. Bana ya Congo, Basipe Mibali, étant président de la fondation Les Rebâtisseurs, Ngai Mwana Nabino Ndeko Nabino Instino Kabamba, président de la fondation Les Rebâtisseurs, Naye ko souhaité bino nyonso meilleur vœu Nabino année malamu tozokota 2024 ezala année ya succès pona ba congolais nyonso esika bozali et puis bana Tchangu en particulier parce que Tchangu ezali mabele na ngai esika na botami na koli pe ba activité na nga mingi ezali kuna et soki na kitili susu na se makasi merveille susu na ba membre nyonso ya fondation Les Rebâtisseurs ba enseignants ba apprenants bino nyonso esika bozali merveille na bino et puis ba oyo baza musika ya fondation Les Rebâtisseurs baza na posa ya ko région de biso boya na fondation parce que kuna tozotangisa moto amiyeba a découvrir ba talent na ye pour na vie na ye a se développer pe abika malamu, c'est-à-dire le mieux-être. Yango wana en tant que président na kokaki kolekisa moment au boyete sans que na souhaiter bino ba meilleur vœu na bino et puis na inviter bino davantage boya la fondation bo adhérer encore massivement pour bénéficier de la formation tous allez copier ça parce que aujourd'hui on est déjà à plus de 1000 apprenants autobimisi, bayekoli ba métier, ba komi autonome et aujourd'hui ils sont indépendants. Donc comme to visaka indépendance mentale et financière, yango na bengi bino nyonso boya, bonne année na bino, que Dieu vous bénisse et bénisse la RDC. Merci. La dynamique femme et inclusion basée sur SMOT, na ba ka ba violence faite aux femmes à tous à propos au Mwana Mboka Wilfried Samba. Réseau d'associations et d'organisations œuvrant pour la promotion de la femme a été choqué par les vidéos partagées ces derniers jours dans les réseaux sociaux montrant une femme en train d'être battue, déshabillée
et une autre d'un certain âge par surcroît être dénudée par les hommes. Des informations à notre possession, une d'elles, défenseuse de droits de l'homme, leader de la structure Femmes d'Action à Kananga, observatrice lors des scrutins du 20 décembre 2023, a été confondue aux partisans d'un candidat à la présidentielle de l'opposition. Elle a été agressée, dénudée dans la commune de Kananga, plus précisément au quartier Apollo. Quels que soient les motifs d'accusation, ces actes ignobles ne peuvent être tolérés car le corps de la femme reste sacré. Nous, les femmes de la dynamique Femmes et Inclusion Synco SCC, réunies en ce jour, nous nous levons pour dire non aux violences faites à la femme avant, pendant et après la période électorale. Nous dénonçons vigoureusement ces traitements. La liberté de vote étant un droit constitutionnellement garanti, personne, encore moins la femme, ne devrait en être privé dans un pays dit de droit. Nous dénonçons la complaisance des agents de l'ordre face à ces comportements inciviques et immoraux. Hélas, en République démocratique du Congo, les ennemis de la femme continuent à la maltraiter, à la chosifier et à la mépriser. Organisation, il y a la société civile, malgré moi, la irrégularité, tout le cas, intérêt personnel, mais tout le la Kimia et la République démocratique du Congo, Wilfried Samba Azalea, Kouna, la propos recueil Oyo. À l'instar de 3 cycles électoraux précédentes qu'a connu notre pays, les élections générales organisées ce 20 décembre dernier n'ont pas totalement résorbé les vraies revendications des parties prenantes. À cet effet, nous reconnaissons en toute objectivité, en tant que jeunes, et avec une fibre patriotique, que ces élections n'ont pas été totalement satisfaisantes pour quelques-uns, parce qu'il est de principe qu'un processus électoral tire sa perfection dans le 3 impératifs démocratiques, à savoir premièrement l'inclusivité, deuxièmement la transparence et finalement l'apaisement. Compte tenu de quelques observations néfastes pouvant engendrer un chapitre tragique dans notre pays, nous, les organisations de la société civile, les activistes du mouvement citoyen, les leaders d'opinion jeunes, et pour la plupart aussi observateurs tout au long de ces processus électoraux, avons trouvé plausible de soulever quelques irrégularités et d'orienter le peuple congolais vers une direction de la concorde. En définitive, nous, les organisations de la société civile, les activistes des mouvements citoyens, les leaders d'opinion des organisations des jeunes et les observateurs des élections en cours, du processus électoral en cours, ensemble avec le peuple congolais ainsi que les partenaires régionaux et internationaux, demeurons vigilants et très engagés à accompagner notre pays sur le chemin de la démocratie et de la paix durable, en mettant dès aujourd'hui une campagne démocratique sur la paix, sur la stabilité pré- et post-électorale en République démocratique du Congo. Bonne année, merci d'année, vous avez la confiance et fidélité. Yakola la biso, Uto et Bandelite Souka, édition Mokalo, mettre aussi sa beauté, ça pour autant. Très bien, c'est bien, dans le maçon, et qu'elle va se faire boyer, que tu mettes un maçon, nini. Bah, vous là, et qu'on cause, bah, des gars, bah, cache, qui est ici, à la ville, province, à qui ça s'appelle, tu mets un maçon, nini. Moi, n'ambo, Kamodi, que tout le chapeau, à la Kanda, ma casse, à Kami, comme mené, bah, action, minienne, à la ville, moi, du Congo, et surtout, qu'il y a comme la majorité partielle. Et puis, si vous l'ambo, tu sais qu'elle y va victoire, et surtout, tu mets un sous maçon, le procureur général prend le coup de cassation après c'est ma instruction Yamakasi. Merci
tandis que ceci édition beaucoup les années édition moi qui toko po to ceci vouloir la qui toko y a ba élection mais c'est là ba élection le sili et apporter vraiment un plus et pas le congolais que et créer ba division yango to peut ça ba conseiller ba politicien bon ça ba discours malamu y a ba unité ba discours e kabolisa mboka te bon ça ba discours e ko permettre Congo to ça surtout bon pense que attends tout ça ba élection 1000 fois bon ba que gagnant azaka moko pe ko ba aussi kala ba ko ça ba réclamation mais to ko jetu suka wapi. Et bon, vous avez sa confiance la CENI pour la Cour constitutionnelle de manière que Congo démocratie et que de Liboso. Si ma caméra est à Wilfried Samba peut montage d'organisation à moi dans Boka écrire ma tête à main. Bon, c'est la s'abonner massivement à la chaîne de Sonda école officielle. Donc ça ne ni pour ni contre. Parce que tout le monde a monté. Et c'est le gouvernement et l'opposition. Nous avons tout le monde s'appliquer. Après ça, mon école, bongo a zaté. Mais tout ça, nous avons une partielle qui est juge au milieu du village. Nous allons dans la présentation journal Moukalelo. Nous allons prochainement ce qu'on a zomité. Et si tout ce que nous Congo, nous allons essayer comme la Congo lobby et tout le monde est que de Liboso. Bossika Malam. Bye.